ne motuna ya mama Rebecca mingi vraiment mama songa biso pe toyoka pe idée na yo pona tozwa ba idée oza mama motuna ya semaine oyo eza motuna moko euti na mboka ya libanda kaka na Europa tolobaki déjà que ba mituna oyo moto nyonso akotuna biso tokoya kotuna yango soki totuni bino na elongona biso na bino tokoyeba ndenge tokopesa biyano na yango ezalaka bongo tokotuna bino pe bokotuna awa moto aleki moninga na mayele azate soko yo moni ki yo leki biso na mayele yaka partager na biso mais biso tolobaki tokoka te yango ozomona ke toyaka na mituna yango ozomona tozo partager baboyebi na biso na ndenge moke pa tokoka te voilà motuna eza motuna mais eza lisolo ezosalama tatango motuna ngo na kotuna ngo bino bozwa na dévolé mwasi zongo na part na yo mobali pe zongo na part na yo mais awa motuna mutatuna ngo nde mobali na okena na tout droit na lolinga mobali mais yo zongo na part na yo mwasi yo pe mobali zongo na part na yo si mabo sala biso ba vidéo et ko sala biso mala pe ndeko ngo asengi vraiment abi pas s'il vous plaît bo répondre ngai motuna ezali oyo alobi ke yaza na poto abala mwasi na ye na église pe na famille awa na poto mais mwasi na ye yaki Afrique abali ndeko na ye mwasi abali ndeko na ye ya mwasi na ye ake obala ndeko na mobali na kini to na Afrique to loba bongo na Afrique pona sunga ye aya banor abali ye na mairie oto bengaka l'état alors ye awa na poto na bala mwasi nete na miso ya l'état abala eka na famille na église kuna na kin mwasi abali ndeko na mobali na ndenge ya l'état esali pe kitoko makambo ndeko na biso asa na mabele na banor siko mutuna na ezalaki ye oyo abala na église na famille na ndenge pe mwasi ake kobala ndeko na ye kuna na l'état na miso ya Nzambe libala nini oyo Nzambe azo reconnaître selon ye babiloko pe koki pe komema malédiction to ke komema malédiction te na libala motuna azotuna ndenge mwasi abali akolokuwa na mibali mibale ekoki komema malédiction na famille to ekoki komema malédiction na libota na ye te libala nini oyo Nzambe azo ko reconnaître que vrai libala apesaki biso wa verset tokotanga yango na otangisa papa Dani te lelo nga moko na otanga na lingala pona na yebi ke papa Dani azo kende mata kitana nukuna tokofungola na mukanda ya Romains 13 verset 1 à 2 ale tokosote na 4 5 elobi na biso bobio totanga ba verset otozwaki na bandi Romains 13 verset 1 à 2 moto nyonso sengeli kotosa bakonzi ya leta pamba te bokonzi nyonso euta na Nzambe pe bakonzi nyonso ezali Nzambe moto atia bango yango wana moto oyo aboyi kotosa bakonzi azali koboya makambo Nzambe atindi boye ezali komilokela etumbu toke na 4 pamba te bakonzi bazali basali ya Nzambe pona bolamu ya bato boye soki osali mabe bango soki osali mabe bango soki osali mabe banga soki osali mabe banga bango po bazali na bokonzi ya kopesa yo etumbu bazali basali ya Nzambe pona kolakisa kanda na ye epai ya baoyo basalaka mabe boye bosengeli kotosa bakonzi ya leta bobanga kaka kanda ya Nzambe te kasi botosa bango po se ya motema na bino ezali kotinda boye wana ezali na motuna na verset babamboli biso bana réflexion po na to yanola to sunga tata wana alors